bino bandeko balandi tindika télévision na bayenyo so bazwi zinga to libaku ya kolanda ngayo bino Ange Kashila libanda ya mboka to na kati ya mboka et na titre na biso bomoni to bandi pe to komi accident ya Kabila bo retourna wapi accident esalamité eza réseaux sociaux esika awa ndenge bosi bomesana ke Ange Kashila mama bosolo esika nde to lobaka bosolo to mone pa yo api Kabila sala accidenté mais le contraire to robeta mingi masolo ya état de droit loko ni obeta biso masolo kitoko makasi ndenge bazokanga ba miyibi mais kotika bango na lombango mwa pasi et wana ndete rolobela te kasi loko mingi intéressé ki biso ezaki arrestation ya ancien gouverneur ya Congo central atuma tubwana bakangie tomoni bakangie basire lokola muyibi atako ayibaki to asalaki na état otozali na ebite bato bazo sala makambo wana eza Tshisekedi en personne te Tshisekedi apesaki slogan apesaki likanisi apesaki mayele état de droit esalama na ndenge sala mais état de droit sengaka ba conscience ya bato mutu soka ebite ke conscience na ende kosala ete état de droit wana efanda penza na ibongo to bandai kozela to tozokozela soki bato bakanisi bongo ekozala penza kitoko mingi malamu mingi eza kaka bato bakangaki atuma tubwana lokola moyibi te mais eza pe kaka na ba juge oyo basimbi état de droit na maboko ba juge bazobosana ete kofanda to bokasi ya état de droit efandi epa na bango pamba te mibeko nde esalaka mboka ekende liboso soki bayebi ntina mibeko bakopesa mpifo nango te nde ezosala mpenza mwa nkokoso mwa nungunungu na mitema toko yimayima na mitema ya bato pamba te ndeko atuma tubwana bakangaki pamba te leta bandai kokanga abandai koluka ye na bandi te ye azali moto moko aleki bato nyonso wana azali moto moko aleki bato nyonso wana na mayele na kosepela koyebisa na bandeko na biso oyo bango pe basi bazwi makanisi ya koganga penza ete etoza na état de droit bakoki kokanga miyibi kasi na boye te azalaki pe ancien gouverneur azalaki moto to bandai kotosa moto bandai kokamba pe mwa eteni moko moke songolo pakala ya ekolo tokaki kosala ebongo te yango na ngi nayebisa na bandeko nyonso soki biso nyonso toyeba te ka état de droit eza ngai yo biso nyonso conscience na biso état de droit eza kito na fandeli to komona na misu te mais eza mayele ya moto muto ayebi ete eloko na kosala eza malamu to eza mabe te eza na bato bazofanda mpona kobebisa pouvoir oyo ayebi ke eloko akosala ngo kolelisa bato ebele kolobisa bato ebele akosala ngo mpo kombo ya Tshisekedi efingama wana de 1 dede eza na bato mosusu ayebi na ye eloko wana azosala ngo ye kombo nde kobima te kombo ya Tshisekedi nde kobima yango wana tozoyebisa na bandeko nyonso Tshisekedi aza partout te Kabila nde azalaki partout wana nazozongela lisusu Kabila nda azalaki partout toyebi ke Kabila azalaki na makambo etalaki kolia Kabila azalaki na makambo etalaki ba avion pamba te ba avion kala mbujima yuka nanga kisangani e bandai kofuta na batalo oyo biso toyebi kala Lubumbashi ezalaki na 250 okoma pe na ba 300 lelo Lubumbashi okoma na ba 300 te po kende Lubumbashi bakitisaki pona nini Kabila azalaki place wana azalaki na biteni nyonso ezalaki te ke ya bandai kosala kuna ba pourcentage na ye ba part na ye ata avant oyo yeka pa l'état to na kesi ya l'état ate komaka te wana elongwaka nango pe me komaka te mais siko likolo nango Kabila azalaki na avantage mosusu toke na makambo etali nini kolia neti basoso neti bakwis Kabila azalaki susu na avantage azalaki susu na mwa pourcentage na kati nango ezalaki soki carton kuna bandeko na biso balelaki wana babandaki kosomba ngo na 17 à 10 $. Soki combien fois futa douane futa transport tia koma awa l'état congolais ye moko kotia mwa taxe moko boy après Kabila ye pa kotia pourcentage na ndeko wana kolinga a gagner pe abakisa lisusu likolo po ete ye pa zwa pe misolo na musala oyo azosalela bomoni mutu azalaki partout ezalaki Kabila toke na makambo etali justice tango tozobeta masolo ya justice bato babomi bato Rosia wakufaki na marche ezalaki bapesi ordre babeta masasi tomonaki siège UDPS batumbaki yango bato bakufi bazotala boye bazokufa wana ezalaki Kabila azalaki nde partout lelo tango tozobeta état de droit nayebi te Tshisekedi lokola asalaki discours mpo ndeko moko aza na innocent nabosani komone azalaka na makambo ya lamuka komone nani Epenge aza innocent bokondanaka ye te Epenge ayebi politiki te nga nayebi Epenge azalaki chauffeur ya chalupa politique tango ebeta malakati kuna Tshisekedi le père Tshisekedi le fils nani Epenge azalaki na volant ya chalupa
aoye kwa azoyo kango na top Congo donc ayebi na ye makambo na ndenge ezangi te po mona mutu moko conscience eza te azoloba lobi président Mamusala na yeka kolela koloba loba état des droits tom no ganga état des droits ezanini soki akoti dictature boloba nini akosi po bino moka bozali kobanga kimia na ye ezalaki soki asali kimia olobiki ya mutu oyo aleki na Mobutu lelo bolobiki azosenga te azokointerpele conscience ya ba juge oyo biso topesi bokasi ntango nga nalobaka état de droit esimbaka na baafricain te nakosaka te pamba te biso baafricain soki bapesi biso liberté tokomisa yango tolekisaka yango na bandenge oyo biso oyo ezalaka na bato nyonso te lelo ntango balobi te bazuzi nde bino bokosala to bokotombola ekolo pamba te makambo nyonso awa tokosuka nango kaka awa soki tolobi to bando tanga bayebi te ni nyonso si ebeba bato nyonso awa tokoluka tokanga bango toya na bango to kosukisa bango epai wapi bazuzi mais soki zuzi akoyeba te pouvoir na ye mpifo na ye ayeba te mobeko eza nini akoki kosala nini esika ye asala akata mobeko ye akolanda mbongo tomoni ete Antoine Tshilombo Tshisekedi omeka kozongisa nanu bilili sika Kabila oyo atiki pouvoir oyo tango azaki likanisi ya kobenga na batata nyonso ya kuta pona nini ezaki po travailler même moral na bango tango biso tolobaka na ndenga mabete état de droit yeli biso eza kitoko mais système eza na mito batu ndeza flou eza compliqué tozomona ba détournement awa donc mutu azaka na idée ya koyiba atako batoko ganga état de droit yemo pa koleka na télévision ganga état de droit état de droit pesi mutu ndingisa koyiba to ya koboma te mais tango akoganga wana na nsima nango azoyiba lokola ayebi ke douceur elekaka makasi ayebi ke kimia elekaka makasi na yango wana tosengaki nde tobanda ekoloba Congo ata état de droit wana lokola nanu ba conscience na biso nanu ezwi nanu penza mpifo wana te to ezwi nanu sika wana te ya kosala oyo yo zolinga nde yango biso tozosenga yo omeka penza kobenga na batata oyo bayebi nanu rôle na bango te pamba te yo moko lobi bien état de droit eza conscience ya bato conscience ya mutu so ayebi kazosala eloko oyo eza na nzela elongo bani te moto wana akosala oyo akokai kosala mais soki ezake omoni bongo o remarquer bongo o mekape ko pona bolamu ya population na yo et pona bolamu ya mboka na yo état de droit ekoki kosimba na bato oyo tomoni na miso te oyo alakisi biso ete bazana na bosenga mbongo pamba te moto achaki bango na calcul ya eloko oyo lingo sala te oyo ya état de droit achaki bango na calcul a travailler même moral ezaki nini ya kopiller ya koboma Congo ya ko violer Congo nde siko basali continuité nango yo fande ozozela état de droit fande bango basali sikoyo continuité ya système Kabili ezo continuer na ba dossier au mona dossier to na ko ganga makasi ndeko Joel Kitenga mekai ko ganga pona makambo itali justice ba chema boko balobi azo sala tapage azo kitisango lelo siko tango tata ekolo yemo ko sali remarque et puis asengi na ba o basala ba pesa ka punition na lisanga wana ya bazuzi ba meka ko suspendre to ba meka ko pesa penza mo ba meka ko kitisa to ko fandisa bandeko oyo bazana bosenga na ya mbongo batata oyo bazui conscience na ya musala te batata oyo bazui non conscience ya état de droit oyo bango baloba mikolo nyonso te ba meka ko lakisa biso ete bango penza basali mbeba batia bango na esika oyo esengeli kotia e kasi soki ba oyo bazokuzwa to bazo ko recruter wana tangu bakoya bakuti esika oyo ezalaki vide et bongo ezaki ya juge moko boye po azwaki mbongo ya bato akati likambo na ndenge sengeli te moto wana kobanga ndenge na fandi likolo ande na fandi likolo ya mibeko donc nga nakoki beko landa nde mibeko nango wana eloko kosala bokasi ya état de droit et puis eloko kosala Congo tozela ngo na ndenge tozela soki justice papa na biso bosunga biso lelo penda naeki pona charger bino te pamba te kazaka ebosoto ekomi kolata masiko pa madame la ministre balobi madame wana zo sala musala kitoko te pamba te kotala Willy Bakonga bimi kotala boye na makambo baso batindi bakanga batu donc moi tapage mongo comme kosala mana cesse batu bazo profiter soka monika mukanda moko boye salami batu ba profiter donc lokola batu nan bazo nan conscience te yango tozo senga na tata ikolo musala za makasi to boye te mboka yuti penda na isika oyo ya mabe kasi yo poko yiko sala pena na bokasi nyonso po ete mutu nyonso abanga mibeko pona nini na koloba boy bande ko kasumbalesa bakomeninga baselinga voice na ibite soki na omeka ochango maika meka ameka koyokisa bino ngo bande ko kasumbalesa balobi pona kokota na Lubumbashi ba o bazo uta soki Tanzanie soki Zambie na kenda kuna te
naozwa kaka likanisi ndenge nini bandeko bakomelinga basalinga voice balobi soki oyebi lingala te bapolisier na biso oyo ya biso ya kuna kutu te ya oyo ya biso moko wana bazoyiba bazoviole bazosala oyo bakokosala bonayebi te place kuna mpe ndenge bakotuna nga kuna nde état de droit mpe ekomi te bunga nazangi eloko koloba nango wana mosala makasi nasengaka to nalobaka na Congo eza kaka miyibi oyo tozomona te Congo eza mosala makasi Congo ezalaki lisusu mboka te tokobenga mboka nayebi te ekomaki zamba ekomaki forêt ekomaki nini mpo kombo nga nakokai kobenga Congo na kobenga ngo lisusu te eza lisusu Congo oyo biso tokanisaka te Congo esi ekomaki na esika moko bakoki obwaka ngo mpe eke nango lokola ezaka mboka oyo bato nyonso bazokufela lokola ezaka mboka oyo eza na richesse oyo bato nyonso bazokufela nango wana ekozangisa biso bokasi te to ekangisa biso maboko te po ete tolobela na ntina etali Congo tolobaka Congo eza mosala makasi dabiteni nyonso Congo eza ya kokufa ata kaka baizine te ata kaka banzela te oyo bazomeka kolamusa lelo oyo metala kaka na babiloko ya mike mike Congo eza nanu mosika na bamboka nyonso yango wana soki conscience ya mutu na mutu ezosala te na mboka oyo ekozala mwa pasi sikoyo mwa nani mbula matali na biso soki asali biso ameka kotindika biso na makasi pamba te tosi tomesani na ezaleli moko ya bosoto biso tokomona ngo eza eloko moko ya malunga na miso ya batelemaka bosoto pamba te so tobimi libanda bayebi ke toza bariche toza na biloko epesaka misolo ebele toza na makambo ebelebele kasi soki tobimi libanda tozaka mpenza na botosi mingi te mingi kutu te tozaka na botosi te pamba te na kala mikolo euti koleka na braza ya pamba babengalaki bandeko na biso lokola bambwa misusu baviole bango bayibi bango mpo na nini tozalaki su na valeur te toke susu na ngola bandeko na biso bafandaka mpenza malonga te mpo na nini kaka mpo na biloko ya kolia lelo leta ntango azwi mwa conscience ya kobimisa mbongo ya kolamusa oyo ezangaki na kati ya Congo conscience wana bobebisa te tongonga wana ya kokangisa mayele nyonso ekende na musiki ekende na mai te bosunga ide na bino wana bokomisa ngo makasi ekoma ntina suka po ete epesa biso mbuma malamu lelo oyo kosepela makasi bagouverneur oyo babandaki kokanga bango te lelo oyo bakomi kokanga bato to bandako kozela mpe bakanga nanu bakangi bango te lokola bango ikasanji mutu moko azotuna nga mama Ange ntango Kabila azalaki na pouvoir bato nyonso bayinaki ngo ikasanji bakokanga ye bon nayebi te jusque là mutu nani afundi ngo ikasanji baboyi kopesa invitation nanu te si lelo oyo eza kaka Kabila nde nanu batangi me nanu batindi papie te mpo Kabila ya kobima liboso ya justice mpe ye moko asi alobaki soki babengi ye akoya omweke Sena oyo ebatelaka bango wana ebomba enanu po ezalaka nango kaka po matata ponyo ayaki kaka boye matata ponyo azalaki makasi alobaki aza capable afuti na tike biye na ye ya ye po ya kosamba lelo matata ponyo akomi kolela bakomi kobundana na baati abi baati ya trahir ye basangele bango nyonso or azalaki na bargument alobaki aza na makasi ya koya kosamba ndenge moko na Kabila biso toza na bosenga ya Congo ya boye Congo ezali kaka ya eyant droit te ezaka ya batelefone ezali kaka ya mwana général te mwana colonel te bakongolais baza baesclave bazalaki baesclave na mboka na bango moko mutu akolobela congolais azalaki te ndenge moko na ndenge moko na ngonga oyo tokolobela bana na biso basalaka misala na 17e boke etala bango nde misala oyo bango basalaka bango nani bakosalisa bango misala eza baindien eza bachinois eza bato nyonso biso toyebi wana mais siko tala musala oyo azosalisa ye tala mbongo oyo azopesa ye elelo soki tomoni bandeko na biso ya mouvement citoyen bameki kosunga biso lokola bango balingaka kaka politique mpona kolobela ata bilenge wana pamba te na ngongo tozali awa tokoki kosala miracle te po ete baizini etongama baizini mpe ata na bamboka nyonso baizini mpe etongamaka nyonso ezalaka ya leta te ezalaka mingi mpe ya baprivé mais siko leta azalaka kotindika to komatisa kopesa baprivé wana mpifo po ete basalisa baentreprise makasi bazwa bato na leta me bato mpe basala mosala na bakondition moko ya malonga bakondition moko ya malamu eza na bakondition te eza lokwa bandeko na biso moko baza baesclave na Congo soki bazosala na basupermarché balibanais okomona aza na droit olia te ana droit omela mai te kaka place wana fo somba mai fo somba bilei kaka place wana otali salaire na ye oleli mutu akolobela bakongolais aza te Congo eza na mosala makasi critique eza kitoko osali critique na yo iyaka mpe na projet na yo ngonga eza ngonga kotonga Congo mpo Congo mpenza etongama te
Tant na lobaka bokanisa longwa na kosa bobeta tour abokenda ta nzela ba Congo okomona ba espace vert okomona ba espace etikala na ba simba ngota ko simba te kende nzela ya Kikwiti ti bandundu okomona ba espace moko na ba salela te Congo na ba salela ngote to sayaka kisasa banda ba Belge ba salango Mobutu pa ya meki ko sala mo ba pont Maréchal na ye wana moi mukie ya meki ko sala pamba te banzela ezaki déjà Belge salaki ya mekaki ko bongisa Kabila ye asali ata nzela moko te kasi afongoli kaka boulevard ya munene za kaka banko a siko lelo tokomi ko luka tokoma tana ba 2 ou 3 nzela atako eloko zo sala penza moi trouble makasi za ba train kala bato ndako loba ete bambutege ezaki mingi te po ezaki na ba train changu bazaki na ba train na bango Kasangulu bazaki na nzela na bango côté ya bakitambo bazaki na ba train na bango donc lelo yo train ba train yo se kufa ba utai kola musakaka oya Kasangulu pati sekedi awa kaka moko wana pe na eta ezali so munyongo ka poso matati poso kozoki obeli tétanos modèle train o ekomela na ebité soki ba Belge nje batika Mobutu ndatika bomoni Congo esika toza na musika makasi toza na musika makasi kofinga ememela biso loko te me ba projet e osunga biso projet na ozo tshela ngope makelele o critiquer ba yo ko critiquer na place wana o pesi projet na yo na bandi ezalaki mwa lisolo pona komeka kofongola bato mayele to kopusa ngo tokomi ko raisonner kaka kimuluba kimuswahili do yo soki mutu apesi ide na ye otala nanu ide te otala nanu projet te otaliki nanu kombo soko omoni kabeya olobi te oyo baza bandeko na bango motali na projet te bakongole so tolongoli baluba baswahili tosala mwa bien makasi totie mpenza bakongole tosaka lokwa tozaka libanda nde tozaka na bolingo wana siko bolingo wana eya awa esala biso ndeni tokokota susu na mwa sujet oyo tokoclotire nango na makambo etali babombardement ya este kuna esali biso esengo mpona nini bagénéraux bakomi kolela oyo bazalaki impliqué bamisusu baolela na batelevizio tozala basignalaki biso te ke fale babombarde mais suyo na nini soki ozalaki mpena na besoin babombarde barebele wana mpo rebele ntango azwi déjà audace azwi courage azwi makasi ya kopesa baninga na ye caméra to telefone afilme ndenge nini bazokata bandeko na biso mitu bandeko bazolela baokata tootala boye lobi nango ntango batindi babombarde bango yo ozosenga autorisation ya yo to il faut basignale yo nasepeli pour que basinge komi kokata na bato nyonso babandaki kopesa bainformation na makambo etali este bakomi osutuka kaka bango moko déjà ke action esesalami to comprendre ke arrivé ya basoda ugandais nde kati pamba te bango bakoyokana lisusu te na barebele oyo bazalaki sur terrain oyo ya biso moko tobanda koyeba te ya biso banani oyo ya bango tosanganaki kosangana wana mwa bokeseni esali kasi nde kosalaki guerre esila nyonso mbala moko te sikoyo ekosala ke biso nyonso bakongole nga nazosenga na ndenge ya mabe te wana likanisi na nga na ndenge ya mabe te ke totelema totuna MONUSCO rôle na ye eza nini avant tokata na suka na otiela bino image ya mutu moko boye mpe aza mutu munene na makambo etali bagroupe armé wana apesaka babinduki na ye na barebele apesaka nini aza na baidentité ebele makasi maika obalansa yango na suka wana bolanda bomona déjà baafricain ndenge nini biso baafricain tokoma lokola biloko na kati ya bamindele c'est parce que bayebaka ndenge nini kokaboli biso tobundana entre biso na biso toyeba ndenge nini osangana te mpo nosala force moko lelo kosangana ya baugande na biso bato oyo bazalaki impliqué na este baleli babombardement oyo basali ndeko to colonel général ola sepela ye azosenga permission azalaki informé te yo ntango ozalaka informé ntango barebele babombaka bato osalaka nini tozosenga opération oyo esalamaki babombardement na nde bosalaka biso surprise na ba oyo baza sur terrain bosalaka surprise mpo toyebi te nani aza nani tonimaki te biso moko mpe tokozala na bacolonel oyo akosaka nanu chef de l'état ye moko ke basoda baza 150 000 nzoka kolandela boye même pas 500 000 lelo oyo ntango tokomi osutuka biso nyonso babombarde mais sami il faut tobeta maboko
il faut ton CP là, merci état de siège, et pour ça, et Koba, pour être aimé, kakoti à Bokengi. Attends, on va nous soucier que Monisco pas impliqué dans le cas. Si Monisco motématé. Monisco est na Congo kala, même pas na Congo. Bamboka nyonso Monisco azala o ba guerre ici la raté wana. Si na bango ezaka nini, Monisco ayebelo nini ya lukaka. Monisco est incapable de faire la recherche à bandeko na bango ba kufaki, c'est parce que bazala impliqué na kati. Lelo yoko bombarder ba rebelle esengo na biso mawa ya ba colonel bazaka na kati bazo senga autorisation to ba informer bango information pour ceux qui ba informer bango ba benga ba rebelle wana bokanga bisaka lo ba bombarder bino ba surtout ki karaboy na ceux qui bazaka na ba makangu na bango kuna na kati ya ba groupe wana ceux qui mwana tata leki akei ba généraux ba simi mutu pour la ni ba informer bango te et ko persona yona ceux qui osa penza impliqué na kati ko pesa sengo te pour la ni na bandi tokomi na suka ya masolo na biso na pesi bino nyonso babona année. Merci pour na biumbu yo za kisima caméra assisté par Mathis Matanda. Bonne année na bino nyonso bonne année na ngamoko pe pour tokuta na penza mbala sima. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Star, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure.